Alors maintenant, je me suis incarné la coco des nations. Parce que je vois ce qui se passe dans mon pays d'exil. En tout cas, je ne suis pas content de ça. Tandis que si on dit à Lugano, on dit au Tessin, on est paix des Congolais, paix des Africains. Mais Genève, Lausanne, comment je peux dire, Fribourg, en tout cas, la communauté congolaise est là et puis ils vivent. Hein, ils vivent. Alors, je suis passé, oui, Sylvie et moi, soit qui toko ya Zurich. Alors, discussion yanga na yonde et pesinga ba méchant pour na leka. Maman, ozaki na raison. Tu avais vraiment raison, Mabe ekoti. Mabe ekoti na kati ya Switzerland. Mabe ekoti. Alors, par respect, je dis à nos soi-disant, à nos journalistes, au Basimba Média, hein? Alors, boyebi que Moïse Katumbi aniati na territoire ya Coco de tous. Moïse Katumbi aniati ya bango na ba papi volcan ba koti na kati ya territoire na biso. Alors, ceux qui ont besoin de ça, la réunion na bango, baki osa na Paris, baki osa na Paris, pourquoi bakimi Paris? Hein, ceux baza bateau baza saint. Pourquoi ba osa na Paris te? Toza ba mon colonel Odombo, toza ba Zori Bibel, toza na ba papa fidèle. Ba papa fidèle langum bazakuna bate belé baza wana na kati ya Paris ba osimba bango ba osoana bango ba osola ndenga ba congolais. Mais pourquoi ba ye na ndenga cachette na mboko la coco de tous? Yangwana na beleli na lobby, c'est l'essentiel bozalaki wapi? Ya kotika penza kafumba kata ya problème boy ekwela biso na kati ya Suisse. Nazotu na ba Manhattan ba Jonathan nyoso na bozalaki wapi? Oya koningisa population. Malgré tout ça, misika, ba jet privé zali, ba voiture zali, ceux qui a loué, potoko na Genève, tout na Katumbi, qu'est-ce qu'il veut aux Congolais? Qu'est-ce qu'il veut aux Congolais? Parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Hein? Tolingi to Congo ezana kimia, to boyi batu o baza ba double face. To boyi ba o baza koya pona ba boma biso. Bosi botondi si ba banque suisse. Hein? D'ailleurs, kutu na information ka mokie mbongo ya nani ya soi-disant canachien mbongo neza na ba banque Lugano c'est plein ici, hein? Alors Moïse Katumbi aniati na mboka Genève. Est-ce que tozo mona basi lokola ba Jessica basi openza ba simbi Genève na maboko basi lokola ba divine la japa en tout cas na moni bino boza olala, hein? Boza kolala ba maman Paris ba telemi, ba maman Bruxelles ba telemi, ba maman Londres n'en parlons même pas, hein? États-Unis ba telemi, partout ba telemi, kaka Suisse. Toboyi te boza la bato Tshisekedi, boza la bato nini, mais sauvons d'abord le Congo. Tout sauver dans le Congo. Bozo kote na manigance ya Moïse Katumbi. Et puis papi volcan. Kala mingi te toti komona yo na ba vidéo ya ba résistant. Papi volcan olingi ko kufa yo moko te pourquoi? Bino wana bozaka basi na bango, bino wana bozaka mibali, bino wana bozaka, mais toujours comprendre te. Mais pour eloko nini boye ko sa na kati ya Suisse. Ba mama ya Suisse, bolie semouli mabumo ekwei, ngaya ko bunisa susu Katumbi ezate. Ba papa ya Suisse, kaka ba loterie, kaka ba discussion inutile, maka komba yango wana. Et je demande, moi nazo mitu na ba pasteur, bino bo sangsa batu ba dimanche, batu ba zake belé na ba église. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Moi na Katumbi a côté biso na katia Suisse, ala kisipe alobake article 64. Depuis kaye azana na katia article 64. Combien de gens ils ont tué? Toboyi na katia Suisse. La Suisse, nous voulons la paix. La terre de mon exil, moi et mes enfants, to lingi kimia. Toza na tira na bino wana te. Bino ba papi volcan. Boye ke Suisse, et ça territoire na ba boketu nyoso, vous êtes des infiltrés. Des infiltrés, bozo sepe la peuple congolais, makila na etanga. Bozo sepe la que peuple congolais amona passe. Mais toza wapi na katia combat oyo. Pourquoi bozo déguiser combat? Vous les infiltrez. Hein? Pourquoi? Hein? Pourquoi bozo déguiser bolingi face à combat et beba? Hein? Mais pourquoi? Mais pourquoi ça? Hein? Papi volcan.
Oza infiltré numéro 1. Mais qu'est-ce que tu fais par Nakatia ba résistant? Oza pour tia poison, oza pour bomabango, hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Ce qui tu n'es pas un vrai Zaïrois, Kende na mboka no Rwanda. Si tu n'es pas un vrai Congolais, Kende na mboka no soki Namibie, alors laissez-nous en paix. Papi Volcan, qu'on a infiltré au Congolais, qu'on a infiltré tant que les résistants sont en train de payer leur vie, yo ozako ya, basi ba futi bino mbonge pa katumbi, po bon lukame, bozo bona teke, bo nzamba bimisi bino, bo kima ki Suisse, bo kase boko bombana, mais on a des vidéos. Mais qu'est-ce que vous faites? Osomi makamba fali, hein? Osomi makamba fali, osomi makamba conseil pour mona yo ke oza vrai résistant. Tu n'es pas un vrai résistant. Alors tika ba résistant ba sala bitumba la bango. Papi Volcan, tu es un infiltré. Mais tozo pesa bino. Biso pe to ko telemisa Al-Qaïda en Suisse, ya ba Congolais. Ya ko ebisa bino plus jamais na terre à Suisse. Plus jamais. Hein? On est là, on est en train de combattre pas pour nos ventres, mais pour le futur de nos enfants. Hein? Bokape mawa, bozala batu, bozonga batu. Hein? Bozala batu. Ba mama ya Suisse, bolika kolata. Hein? Bolika kolata. Bibala Suisse, en tout cas, je suis désolé. Mon père ne m'a pas décidé, ma femme a dit. Hein? C'est ça, je m'en ai que Moïse Katumbi à côté et nos pasteurs. Bozote yabiso, on prie pour le Congo. Bokaniska ko prier pour le Congo, ezaka tosuki wana. Mais il faut botter les mains. Il faut botter les mains. Bon, résister au diable, il fouillera loin de toi. Mais bino ba pasteur bozo la exception ba jeune, bozo conception ba prière, tozo tika mibali na biso, tozo tika bana na biso, mais tant Katumbi a côté na kati territoire, vous les pasteurs, muto yo kati pasteur mon côté à lobby que mabe et côté. Ah, Sylvie et moi, en tout cas, je te salue. Vous avez raison à kolobake mabe et côté. Basi a Suisse botelema, toi tika kako lambaka ba semulu. Toi tika kako kajolaka ba papa, moko obwa kisina ni papa, obundi na pone kolo na yo. Ba papa a Suisse, toi tika na ba logique. Logique. Talanga na lobako, na osepela, na mobali oyo. Baboye interdiction ya Congo, po azotelemela mabe oyo koti na Congo. Mais mobali oya tonda banyongo na Congo, moyanya tezaka zokima banyongo. Nako préféré ma sœur oyo moyenne na Congo ezate parce que kombo na yesu kanyati azo telemela kanachien na batu na ye régime na ba mende ba olenga nkoi. Moi je serais fier na moi siwana que moi so atonda banyongo na Congo azo banga tango kokita Interpol leli pona banyongo na ye ya buzoba ya musique. Papi Volcan, surtout yo Papi Volcan. Botika ko influencer ba politicien là na Suisse parce que terre ya Suisse toza la mboka loi. Sinon biso de sotoko telema toko kende devant palais fédéral na Berne na ba drapeau congolais. Kotalisa combien ces gens-là ils ont tué, combien ces gens-là ils sont en train de voler et puis pays à Congo jusqu'à maintenant métro et zalakate, les gens souffrent, les enfants sont dans la rue, tozo sala biso ba ONG pour sauver ces enfants-là, pour donner quand même les miettes à ces enfants. Or ils ont droit de manger comme il faut parce que mon pays est riche. Je dis je ne suis pas né dans un pays pauvre. Et je ne suis pas né dans une famille pauvre, ni riche. Mais, na vivre, et puis na kolinga bana na bazana nzela ba vivre. Et ça n'a pas si komona Papi Volcan, il se permet ya kozala na solarium ingeta pour na ko salir ba réputation ya ba vrai résistant. Pour na ko salir batou. Ça fait mal. Ça me fait mal. Oui, Sylvie, moi soit qui toko. Sylvie, moi soit qui toko à Zurich. Merci maman, merci. Na conscience pesinga, la star congolaise Mac. En tout cas, merci. Na mutukutu ya Canada zolo bake. Bo bundana na kacha mboka na bino. On n'est pas beaucoup les Congolais. Ici en Suisse. Mais avec 300 Congolais, na palais fédéral, toko sale lango. Nazo ko garantir bino nasina sali banquette na ngai toza ko telema to boy ba réunion na bino ava ba réunion na bino na elekana il faut biso nyoso to signer toza na parité
biso za Paris te to za Belgique te Suisse avant le communauté sur le canal il faut ba tout na mairie ba tout na nini loko bino ko bani na ninga ki ndoki na bino ya ko bombana to ko prouver bino que on est des Congolais tozo le na ba makila ba oye ekei bat milimo ba o bazo ganga hein mais ça c'est quoi ça hein pour ça vous so ba na France hein awa na Suisse te toboyi hein kabino na bozo benga batu mususu bozo bongela ki bozo na kati ya résistance kaka bino na bozana na kati ya nani comment je peux dire hein. En tout cas, je dois demander d'abord des excuses à mes collègues du travail qui sont en train de me suivre parce que une fois ils me disent parce qu'ils ne comprennent pas ce que moi j'ai dit hein. Mi scusi tanto i miei colleghi perché adesso sto parlando per Congo e quella che è successo adesso, per quella che sono entrata nella mia lingua d'origine. Mi scusate perché sì, non avete sentito niente perché sto parlando perché ci sono tanti casino per le politici che cominciano a venire qui in Svizzera a fare il casino perché qui siamo tranquilli e loro vieni a creare un po' un casino. Papi Volcan. A bande na bino nyoso ba kolabo o bozo ya mbongo ya Katumbi bozo ya mbongo ya Kanachien bozo ko sala ke combat bozo nga ko déstabiliser combat obokoki ko déstabiliser ngote parce que combat eza ya mutute combat eza esprit ya ba o ba kufi bazo senga vengeance eza mwana oyo mama Congo aboti mwana na ye Bible elobi mwaso ya nani Rachel azako le labana na ye Congo pe azako le labana na ye milimu Congo azo le labana na ye bazako boma bango Congo azo le labana na ye alors boki ko déstabiliser loko wana te na monde spirituel eza na impact na monde actuel pe eza na impact alors botika ko distraire batu bo bebisi combat pona ba 1000 euros pona ba 500 pona bisanga na ma miso zo bimangai parce que naza vraiment naza bien te. Avant le Canada ki mutu na tunie conseil oyebi ngamo na fa na bi me toko suka wapi na bata mutindo toko suka wapi toko suka wapi toko suka wapi tozo bunda po na Congo so ba papa na biso bazo bibana en plein hiver bazo tika misala ba déplacer ba ke ba Belgique bazo luka bien ya Congo et puis mutu moko tazo pesa bango 1 franc. Toki chatumbaleki afingi alobi lisusu oyo faki aloba kombeza la kate nana ebise kombeza la kate chatumbake nosala kombane na babe na mwasi na bango atika le vrai que résistant oyo baza kobunda pona Congo soki yaye na babe bitumbe sili alors ndako loba ke komba eza lisusu te mais bango basala komba na bango na ndenge na bango batika les gens oyo batelemi se sacrifier baza kobunda pour le bien d'un peuple congolais. Papi Volcan, en tout cas, cette fois-ci, bolakisi bote ibiso. En tout cas, oh bosali, botini biso to kota ce qu'on a ba palmarès à Suisse, botini biso to zo contact da batamakasi à Suisse, pour to lakisa bino. Na Suisse on blague pas. Na Suisse on blague pas. Ce qui est à Paris n'a bien désordre, on a besoin qu'on a blagué. Mais awa, il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre. Et surtout pour un pays. Congolais, le Congo, c'est nous-mêmes les Congolais qui sont téléma. Écoute là-bas, Dieu, écoute à boy. Mais vous avez quand même na bolingo. Vous gagnez, vous gagnez $1000 et pas Katumbi. Ce qui a sommé moi, nini, ce qui range, ce qui nini. Ce qui a sommé moi, le kamukien. Mais botala makile batu zotanga. Botala bano bazana nzela ba orpheline. Botala bano ya 12 ans bazako abusé na soi disant batu bakanaché. Moi à 10 ans na ebaki mibalité. Botala batu bazo souffrir. Bino bozotala ka babumu na bino bozo mona lobby ya Congo te e bongo lobby ya Congo tango ko bonga yo vraiment Papi Volcan ko telema na banza ko soko za volcan soki ya mboka nini tala toko terre yo kala mingi te bo continuer na ba jeune na bino to su to repérer bino biso pe to koti ce qu'on a palmarès à Suisse to comme pe ko luka biso ba contact alors to zape na ba vocal biso baza sima to kotalisa bino boye ko nyata na terre ba nyata kate boko sa buzoba na bino na Congo boko sa buzoba na bino na Congo mais kalate bokamo
Je suis passé uniquement pour ces soi-disant combattants. Oyo, baza ko affaiblir peuple. Peuple moyen a que nelboso ezalité pour na papi volcan, babokechu, batu nyoso wana baza sima ya Katumbi. Bokozi yo toza sima Tshisekedi. Boza sima Tshisekedi. Toza sima bo toza sima. Oh bozo lukande, bozo sala nde mabonza na bino. Bozo luka mabonza na bino. Hein? Mais ça c'est quoi ça? Congo est en train de pleurer son enfant. Hein? Congo est en train de pleurer. Congo a maman, zole la balle na ye makila na ye. Hein? Yo suko ya. O bana kotia, yo na monde spirituel, oza na impact. Oza na impact. Hein? O Congo zole la na monde spirituel. A côté pe na monde, bo ngana lobiko, bo publier, papi volcan, en tout cas bala na bino, tozo suki sabino. Tozo suki sabino. Les infiltrés. Les infiltrés. Hein? Le sako, papa, les grands Congolais, na pesi bino nyoso bambote, ba vrai résistant nyoso. Mi bale bazo bunde la Congo, ba journaliste absolu lokola ba les grands Congolais, ba Cédric, ba tu nyoso, ba mi ba nyoso, ba papa na biso, mon colonel Odombo, je te salue de loin, ba papa na biso nyoso, papa liso polele, o mi bale o penza, ba telemeli bozali tellement mingi, ba papa fidèle na kati mboka Paris, bo lemba ingeta bangwandise nyoso to telema parce que vraie idéologie est tikalika ke pa bangwandise to mata to kita mokili lingelinga te vraie idéologie est telemika et pas bangwandise. Hein? Alors parce que total bato Tshisekedi tela ba Bruno bango na ba nommé bango. O bazo nommé yo na président nini o mandat nécessaire bolimbisa ngai. Hein? Mandat na nécessaire to yebi mutafandisi wana te. Hein? Tu es mutafandisi wana te. Bati ope ministre et DPS beti maboko. Mais toza bazo bate. Hein? Toza bazo bate. Hein? Kabila est en train de jouer. Azo sakana ba Congolais, on dirait batata mibimba. On dirait banamikie. Quand est-ce que vous allez vous décider? Hein? Yakoloba, non, tu n'as pas droit de nominer les gens. Tu n'as pas droit. Parce qu'on s'est les sous-soutés. Hein? Nalingi papa la biso ba résistant biso ka makasi na kati ya résistance mais yo nazo ko beta loboko papi soki papi volcan kotia mosapi na modindo te parce que likambo Congo tozo ko bunda kaka pona biso moko te tozo ta la génération eza koya tozo ta la mboka place tozali eza ba mboka na biso te papi volcan yebisa ngai tongo yo ozo ko soutenir Katumbi oza na kati ya mécanisme ya kanachien. Hein? Lelo oyo soki batwana nyonso bazate papi volcan olobani oyo kata somote tala Armak Tungulu akufi na bomwana nyonso. Hein? Okotala tete ba maman baza violé. Hein? Hein? Yemo Katumbi bandima yena na Zambie. Bandima na Zambie? Mais pourquoi au lieu bozala yango na pesa ba témoin de Jéhovah ya mona lobi batamba ba kasi na évangélisation au lieu bo telema bo évangéliser peuple congolais o azo telema la combat o azo yeba importance à combattre mais bino bozo telema la boke na kosenga mbonga ba ya ba collabo ba pesa ba ba mbongo après yango na zolo ba en tout cas na kati ya résistance botika ba fête na kati ya résistance ezaka ka réunion a bye Mutuna mutamemi kopo na ye parce que tozo e bali susu te po biso déjà maté ese koti to bandi ko fanda mwa mukie mais ba o maté ye na ne fandi te ba ko comprendre te parce que vidéo ya papi volcan est comme ko circuler kaka kalate azalaki na papa Zoribibel kaka kalate apparaîtra ki tango bat bakene ko telemela makamba fali ye wana pe abimaki to kanisa ki ke aza penza mutu ya côté penza o ya peuple po ngana zolo ba de la part ya peuple. Ba maman ya Suisse tozo liaka ba semuli mabumuka gezako kokwe ba papa ya Suisse tozo fanda kaka o je vais demander à madame mibali mibaba koka lumbe na ndako te. Hein? Alors tel Moïse siko aye bozo la ba caractère na bino ba pasteur na biso ya Suisse ngana o bana à partir de loko
Pasteur Nazo Banako Benga Bino, Pasteur Lebo Kanza, Nazo Benga, Pasteur Mathieu Gagnan, Yondo Tele Makolobio, pour la Congo, Ozo Lela pour la Congo, na ba église, na tout le monde a prière pour la Congo, Pasteur Mathieu, Pasteur Dinzez, Pasteur tout, oh Bacharago, prière pour la Congo. Tous les pasteurs, Nazana, Pasteur Nyoso, ya Neuchâtel. Pasteur ya Fribourg, Bolimbi Sangai, parce que la zone na kanda moko kanda santo, ezalakate tous les pasteurs na ba église na bino, papa la ngape do lukao, bino bole baka to prier pour la Congo zo que ne bien té, tous les pasteurs, avec le respect que je vous dois, Mabé et côté na Suisse, Mabé et côté na Suisse. Natangonde et comme une carte de dimanche dans la réunion pour mobiliser le peuple. Parce que biso tozana makase ba combattant local na francité na parité. Mais tozana makase ko telema na palais fédéral pour na koloba non au Kanachin, non na Moïse Katumbi, non na ba nani. Yango na somo na kaka association ba meti. Otali Moïse Katumbi côté na ezala ki soki mwana wana ya kamitatu ye passé afandi, ce sont tous les voleurs. Ba papa la bango basala bambongo ekenda soki wapi batikala ka bata bakombo balingi lisusu bakota na système opo bamoni ke Kagame bazwa ko yiba bakende ko yiba nga bakuto ya kalala basala bakombo po na yebisi ko bakoma ba pauvre mbongo ezala basusu te na bana na bango bakomisko kokota ka na idéologie ya Katumbi pona ko déranger libération ya peuple congolais. Tongi tomona masina ezana courant tomona Kimbaseke Kinseso ba mai batu batiate mais mai ezalake nani nde atie nani l'état atie mai partout parce que tozana ba fleuve minene tozana droit ya courant ya kitoko tongi tomona na ba Kimbaseke kuna ba côté nyoso na bloka malamu ezala ville ezala partout ville ezala kaka te oh ezaka na Gombe te Kimbaseke pe comme ma ville babengi peza balobi Kimbaseke city babengi pe Masina city babengi pe soki côté kuna métropole city to lebi ko vivre na pauvreté tant que le Congo est riche siko Katumbi ndenga zawa na mission na Suisse ay ko sala nini ay ko sala nini po aye kuna de toute façon na moli pe azaki ne pe parmi pe ba Congolais te to lo ba pe to zonga parce que on a une majorité ya Suisse soko tali sur 100% les Congolais ba cause ata 20%. Le reste on a batikali 80% ça na ka bazombo. Et ça na Angola. Alors yebi sanga sikoy. Papi Volka yebi sanga musani bosa na Suisse. Yebi sanga musani bosa na Suisse. Infiltré. Oko futa ngo papi, oko futa yoko nyaki na territoire la koko de tous mboka ya bato bazoro mabiala oko futa yango kandi nazo loba nazo toka nazo kala ba mama nyoso bakufa ne kaka na bapasi pona obunyela Congo les innocents oba yeba takutu ko som ko mama te papi Volka bolia kaka bambongo bino la babokechu na saki bino bolia kaka bambongo bolia et tous ceux qui sont cachés derrière vous bolia kaka bambongo batuwana bolia na babazana na ba Kinshasa kuna bolia kaka milimo batuwana tika bino te elanda bino na basi na bino na bana na bino elanda bandaku na bino bozanga kimia bokufa kaka lokwa nde bango bakufaki soki bembe na bango bakunda kanga na ba force commune ba force soki nini commune wana bino pendeke ka bozana bokokufa po bozo sepela mabe ozo comme la peuple bozo sepela ndenge congolais zo souffrir tela un Suisse chez lui aza sûr parce que aza na mboka na ye mais yo oyo oza na mboka mopaya eza mwa pasi mais salutations Dadi Zoro Bibel et ça n'a pas si comme on a parlé à tout cas habité il faut na le kapenza na loba
ba nyonso tous les collabos nazako saka tant que mama Congo nazo saka o ayebi pasa ko bimisa mwana sete o ayebi pasi ndenge tobotaka te bolia kaka mbongo bato wana po avancer ceux qui va voiture kozo mata yango ndeko za justice libosa nzambe ceux qui va ndako na kozo lala yango kaka ndeko na bisote to saki les gens cherchent la paix pour le Congo mais bino bozo le kapona ko détruire to nazako saka bino nazaka Congolais à 100%. Congolais à 100%. Né et grandi au Congo. Yango nazako saka. Yo papi volcan. Na groupe na bino. Lobaka bobima na sabasité. Loba bobima na sabasité. Babota na bino na munoko. So bobima na sabasi. Parce que ça na Congo. Bato bazako kufa na Kasai partout na territoire à Congo. Loba babota ka bino na sabasité. Bobima kana banzete. Soki bobima kaka na se abasi. Milimu wa bato nyoso bakenda. Bono so bazo telemisa papa na biso ba resistant. Elanda bino na lobi wana. Eza koko de la sœur suis passé uniquement pour loba vérité ya ba faux combattant o baza ko sala infiltration na bango pour na ko salir combat alors yango na kana leki. Je suis la coco de tous bye. Misato yango ndezali kokanga biso to eba situation za kolekela mboka na biso soki totiki yango Congolais tokofungola miso tokomona musika vraimen ezali pasi Congolais telema bundela mboka na yo Congolais telema bundela mboka na yo tomoni ya mboka mingi oyo esi ekenda na miso na biso lelo bakoma kolela bakoma banomade bakoma kolala libanda bakoma kobundela mo place ya moke batikela bango Congolais yo mboka ya monene ozali nango vuma oyo etoni bomengo oza kotika yango ekende telema bundela mboka na yo telema bundela mboka na yo Congolais telema bundela mboka na yo kotika te mopaya oyo aza mwana ya ndeke oyo ayaki na baboti na kati ya mboka na yo azwa mboka na yo atelemela yo mwana mboka adikte yo nyonso tu oyo kosala telema bundela mboka na yo Congolais toloba no ekoki tobundela mboka na biso tina suka ya solo vraimen elonga ezali bolingo tolakisa bolingo te na bandeko oyo babato oyo baza koboma biso tolakisa bolingo ata mokolo moko te na bato oyo baza koboma biso fungola miso na yo bisika ozali Congolais fungola miso na yo bisika ozali Congolais simba eloko nyonso oyo ezali possibilité ya kosimba mpo tobengana monguna na kati ya mboka na biso naza kobenga bajeune bamama bapapa totelema tobundela Congo ingeta